Nzabula pesa kimbela ya koyamba bana na ye oyo bazali koya mingi si bakomaki biso na moi avec des avions de l'Union africaine conduit par délégation ya Africa a toujours zela bato ba ko Amérique, Asie, dans Chine et puis la Fédération Russie. Kimbangu ezali ko latanda ezali ko s'accomplir moko sima ya moninga lelo oyo mabota bazali ko ya koluka Simon Kimbangu kyanga ne nzambe kuna mboka ya nkamba pona solo bongo kokokisa likambo yango onyo so la papa baloko na biso tango yikoki biso sikoyo tomi pesa Tama kamunisa boni ko mipengo isa keke nyonso komona yo ekoe mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tika watango ekoki amenta lobaki akoningisa mokili tango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza mokokana 100 ans ekobota makambo ebele. Tata Nzambe bato bakobomana pona koelela bokondi pona koelela olope balada solo indo topo kimela wapi toko kimela wapi weti satana zuwa bisote toko batamela wapi weti satana mona bisote fumwa longo bana bayo bakonyo kwama abongola miloko
bizangitina Satana kobundisa biso Abosane te tozali na Nzambe na biso akumuna bizangitina Satana kobundisa biso Abosane te tozali na Nzambe na biso akumuna Nakati ya kubongisa ya mbwete kwa kuyamba bapaya yangana ya tata molimo sontu ko bali kokitana basima ya mangawa. Donc voilà, wana bana ya papa bazali kubongisa ndenge bakuyamba bango tozali ami wali kuma nakati ya aéroport international ya Njili wapi epai tokuyamba bapaya tata molimo sontu biso na bino kotikala wana po totala lolenge kani manso makolekana kolobanda na aéroport awa kokilesika bango bakozala loge kolongo esika bango bakozala loge mpe kokota solo kozwa nzela solo bakokilela mboka ya buli. Voilà, balanzi benga makimbangu télévision ndenge totelisaki na bino ete botikala branché na kati ya makila tata Kimbangu TV po to manquer information moko te wana tozali bongo awa elongo na ye moko ndeko Lowanga Jospin akotelisa na biso wapi tozali pe tina ya likambo yango pamba te ndenge tolakaki bino solo bongo tozali kokoba papa Jospin mbote na bino. Mbote mama Faloni Menga Makimbangu. Docteur Rosa Kolemba. Non, santé za makasi toza na ba bouche ba travail mato eza partout. Voilà docteur, na lombango kotelisa na biso penza wapi pa tozali pe tina ya ko bouger na yo makasi bapesi yo mokumba. Bien. Toza na lisano pepo ndenge bakonzi bazali attendu ata mokonzi abula pesaki mbela ya koyamba bana na ye oyo bazali koya mingi si bakomaki biso na moi avec des avions de l'Union africaine conduit par délégation ya Africa a toujours zela bato bako out Amérique, Asie, grande Chine et puis la Fédération Russie oyo zako kamamana docteur Fazam bientôt là bapepo na bango déjà ezali ya kokita comme bazali ba diplomate et puis ba homme d'affaires yango moni biso tozali awa nzingilike kobongisa salon officiel kobongisa boyambi na baona kimia kolakisa ke tata mokonzi ekolo tata Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alingi émergence na Congo
na vision ya tata mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani elongo na bakonzi banso oyo batie molenda ko bate tout le service au bato va conserver tata Simon Kimbangu Kiangani nzambe na biso elongo na bato banso ba olanda biso na musika toyeba teke bapaya bakomi na kimia kamba lobi tokofuye sol na yango triomphal elakisi ke oyo tata alobaki eza kokokisama na 21 epuis nde balobaki tata nde akokokisama kuilaka na mbiziko matondo mingi docteur na bandi ete tozali na bino elongo mobembo awa boye bali kokoma tozali daya mokolo ya vendredi mokolo ya mitano tobandi ete kolongola bango na mboka Kinshasa ekozala précisement mokolo nini po ete bakoka koyambama mokolo nini epai tata mokonzi wa bule lobi samedi nde eza départ selon organisation ndenge ezaleli yango l'état lingomba eza na kati ya makambo wana biso toza kaka batindami bato pamba oyo toza observer et toza batémoin oculaire. Je dis merci na banvoila na tata Fumalongo na tata conseiller direct ya ko pesa biso opportunité ya ko vivre makambo ko loba maka tozalaka te tobota maka 37 000 familles bakufa na makambo 150 000 martyrs kino lelo bato ba sala ba fort ba mama na biso ba oteka ba ndembi matungulu na pasi pour na sala musala tata nzambe mpongo tout le mobilisation parce que biso to la lipe nzela wana eza pe mabete. Donc voilà pourquoi merci na Serac crack centre de recherche d'art Kimbangu na confiance oyo tozola l'accent tata mokonzi ya bule na bino banso presse RTNC bino banso tozana bino to bilenge to landa likambo na bino banso bato ba déplacer na le tomo ya mbela ya tata mokonzi ya bule bolingo mibeko misala yango akaloanga soki ezali na mbela okokobeta na bandeko bayindo nini okokotalisa na bango na likambo mpona ndenge milaka ya 1921 yani kokokisama epai ya tata yeme oyo ali katikati na biso azali kozela nkango nyonso oyo kuna na mboka ya bule bobangi nzambe nzambe aka moninga moto te nzambe na camarade te ozali bien na 12h na 12h 2 minutes obebisa changer ebandelezaka na problème te suka tolinga tobanga ye toso azoyebisa biso lelo oyo botande mokili ningani bato soki bakomi koya kasi bazolanda grainer du monde bazolanda l'unité bakimi l'union baolanda unité kintwa di bomoko oyo eza na force ya kimbangisme pouvoir scientifique et politique divine bolingo mibeko misala corps âme esprit kasi fondement yango wana kasi biso tobebisa te tosala eza ngambo eseki te ofungola miso génération oyo tombola likambo nde yango toloba teke ye aza nanti non tosangana tata apesi kuna seke biso nyonso tobongisa bato baye oyo balongwi misika me biso tozalaka na Kongo ankamba pamba tonokomi te tala bango bauti misika babi nzambe azalaka balandi Zimbabwe, Ghana, Mali, Centrafrique, Soudan, Égypte, Tozikuna, Japon, Chine, Dubaï, Abu Dhabi, les USA, les États-Unis, donc Russie et tout ça. Babi Nzambaza, mais papa Lowanga na bandeko oyo ne tokolobaka toujours biso tokolaka église au milieu du village na bandeko tamsusu makanisa bango kotambola tolobaka kolobaka et ali bandeko tozali ko s'attendre na bango te donc entre guillemets bazali ba voisin na biso ya ngambo ko ezali penda ba haute personnalité te oto ali koloba nini kotalisa na bandeko wana o bali kopesa masengene mabe na bato ete ezali ba grand investisseur te ba grand homme d'affaires te to pe ba grand entrepreneur te o bali ko buta mboka nkamba pe ko buta na mboka nkamba ezali précisément na 21e siècle quand internet ezali okosika na Google obeti c'est tout c'est pas grave na opeso ndakisa mo nga mokolo moko bato balobi ke azalaka na Congo te siko nazala azalaka artiste te il a fallu bien à 3 personnes babeti na Google est là
allez frapper et vous verrez les attendés. C'est non nous avons ça attendre moi. Non. PJ6 travail bolingo mebe ko pe misala. Biso to moni. Voilà. Donc ba bino bokozela na bino bovanda bolia bomela bosekela botuna na pesi bino makambo biso to ke tarmac total apôtre. Voilà, balandi menga makimbangu télévision mbote mingi lisusu bisika nyonso oyo bozwami bozwi libaku bomisana kolanda biso au travers chaîne na bino menga makimbangu télévision solo bongo wapi epai toyaka kopesa maboko na tata mokonzi ya bule nzambe ya mpungu tolendo toyaka koaccompagner œuvre salvatrice na ye ya mokolo mwa lelo solo ekuti biso menga makimbangu télévision elongo na Serac, centre de recherche d'art Kimbangu ekokambamaka epai ya yemei docteur Jospin Lowanga awa na kati ya aéroport international de Njili na mboka ya Kinshasa, donc na capitale ya République démocratique du Congo wapi epai toyeko yamba solo bongo bapaya ya ngana de marque tata molimo sonto oyo tokozali komona na bangonga mike ezali kolanda awa wana na kati ya salon d'honneur esika tozali kolanda bozali komona bino moko na ba image na ngambo équipe mobimba ya Serac ezali wana pona ko yamba solo bomba pa etamoli mosanto pe nkango oyo ezali libana ndenge tomesana koloba na bino butu moyo ozwi libako ya kolanda biso tata mama yo mwana tata moli mosanto ko bomba sango pona yote panza yango te ya mokili sala juste bolingo s'abonner talisa na mokili ete liloba ya nzambe malembe ezali ko salima liloba ya nzambe ezali ko kokisama ndenge ka ye alobaka yango na 21 pilo ndenge moko ya zongisaki yango na le 6 avril 2021 eti mabota na mabota bakobuta mboka nkamba koluka yeme nzambe lelo oyo Dr Jaja azali na biso lelo oyo Dr Farzam azali na biso yango na biso na bino tosikala wana branché potomona bapaya de marque ba entrepreneur batu ya minene ya malonga boyo ba développer ba mboka ebele lelo comité na ngai na yo africain précisément congolais mboka evandi tanzambe nkolo spectacle moni mosanto totikala wana pona to kwa kolanda matondo mingi ndeko na biso voilà wana bango basili koya bonsoir voilà bienvenue bonsoir et bienvenue merci beaucoup voilà et le monde en sécurité à tata mokonzi ya bule biso bonso voilà wana délégation ya liboso boti kokoma merci beaucoup voilà voilà whisked away from the camera. Yeah. And so this guy, Fazan, myself, voilà. we all gathered and we were waiting. Yeah. Only to be told that we had to go through the formality. But this is what we oserve biso na yango pe tokakoyoka impression na bango na kokita ya liboso ya mbo ete kokatisa kokatisa okozala loge pe kokende mboka ya nkamba. Back again on our last visit. We had some conversation with the spiritual father about trying to develop Nkamba and possibly the whole of Congo, do some things to develop the whole of Nkamba and Congo. And we touched base with some of our colleagues, partners in the various fields of expertise. And this is the time that we've also come together again to revisit and come to see the spiritual father again with a team of expertise and investors and all sort of people for us to have a conversation and see where to start from. So that is why we are here, and I think we'll be in Kamba from today till maybe Tuesday. And then he's also made some arrangement for us to see some people in government, which we will do in the course of the week before we leave here a week today. So that is where we are. Patrick? I thought I wasn't going to talk. Many thanks for the question. I think for some time now we have been seriously discussing in Kamba. It's a place where our heart is. And when the spiritual chief told us that we should go and come back, we made it a point that come with me, we shall honor the promise.
So to us, we find it to be a charge to keep, and that whatever Papa wants us to do for Nkamba, the DRC, and Africa at large, we have devoted ourselves to get it done, or to get them done. So the essence of this second coming or third coming is the fulfillment of Papa's prophecy that he talked about. We have come to serve him and also help develop DRC and Africa. Thank you. tozali komona bongo le docteur Farzam ye wana elongo na délégation na ye. Yes, sir. Bonsoir, docteur. Ce noir, nous sommes arrivés à Kinshasa. Voilà, docteur Farzam, vos impressions, c'est la deuxième fois pour vous de venir. 3 fois. La troisième fois, oui, au Congo, précisément à Kinshasa. Et aujourd'hui, c'est exclusivement à destination de Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour voir, pour rencontrer les chefs spirituels. Quelles sont vos impressions? Impression, c'est céleste, c'est sainte, c'est ne peut pas français beaucoup, seulement un peu. Merci beaucoup de votre invité. Okay. Thank you. Where are they? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Esengo pia malamu ya ba invité tata mokonzi wa bule awa na kati ya aéroport international de Njili na salon VIP esika wapi solo bongo bango bazwami nde kolongwa wana na kati ya aéroport tokotalisa esika wapi e bongisali bango pote boko akopema pamba te mobembo ezali kozela solo bongo mokolo ya lobi ya somedi pona komata omboka ya bule matondo mengi. Liloba ya Nzambe kolekaka te kino esalema bota na mabota bakoya na mboka Nkamba koleka tokasi moki monki yanga ni Nzambe ya mpongo tulendo Nzambe ya mabota na biso Nzambe ya biso Nzambe ya milimo na biso Nzambe oyo mabota na mabota bakoya bakobuta na mboka Nkamba mpona koya kotala tata mokonzi wa bule wana biso nyonso elongo na ekipe mobimba ya ba cameraman bapandi sango ya tata mokonzi wa bule bango wana tozali kokoba na elongo na esengo na bolingo na bomoko mpona solo bongo kotambwisa délégation ya tata mokonzi wa bule oyo bazalaki bauti kokita awa nde makolo na biso ezwi bongo nzela na wapi epai na okende esika bango bakozala loge mpe kokende nzinga kopemisa nzoto nsima na yango kobuta omboka Nkamba tokolobaka butu moi bokoyambaka biso solo bopanza sango oyo bopanza sango ya makati sango ya motuya po ete toteya mokili kopanza sango mpe tokoteya mokili pamba te biso tokoteya mokili tokopanza sango tokotatisa mokili nani wana tata Simon Kimbangu kiangani azali na 21 ayaki lelo oyo azongeli biso susu tika ete biso na bino totonisama na esengo mpe tokakolangama yango ndenge ezali kolekela.
Voilà, tata na mama balanzi ya menga makimbangu télévision bino baye bozali na mokili mobimba bomesana kolanda biso boye bayete biso bande ko na bino bafandi sango oyo tomesana ko pesa maboko epai ya tata mokonzi wa bule butu moi mobembo na biso wabi epai to yaki awa na kati ya aéroport international ya Njili toyaki kozwa bapaya yanga na tata molimo santu boenzela efongwami tozali ko tozwi makolo na biso na nzela po ete tokoka kokende esika wapi elengelami na bango po ete bakoka kopemisa nto tobamba te mobembo ya makasi ya kafukafu ezali kozela bango après pratiquement 12 heures de vol awa mpe nzela ye makolo ezali kozela bango yango wana ngai na yo kibongise ndenge kaka tata mokonzi ya bule ya kolobaka to pe banzembo to koyembaka ekolobaka ete Kimbangiste vous dirigerez ces mondes dans tous les domaines wana tozali kokende esengo na ngai na yo toyebi nzambe esengo na ngai na yo tosoli tata Simon Kimbangu tika ete mosala oyo tata asalaki yango na 21 azalaki solo bongo ye moko longo na bankole kasi lelo oyo nkangu etelemi liloba ya nzambe kolekaka te kino ekoka kosalema mabota na mabota bazali kobuta mboka ya nkamba e bazali ba n'importe qui te les grands hommes d'affaires les grands entrepreneurs du monde ya ba émirats arabes baye oyo ba solo ba développer ba pays ebele oyo tozali ko envier lelo oyo ekomeli biso tata Kimbangu azali kosala pour l'intérêt général tata Kimbangu azali kosala pour l'intérêt des hommes pour l'intérêt de l'homme noir oyo asila komene wuta abanda ministère na ye kino na lelo oyo tozali kokende kino na lelo oyo tokomi tozali kokende na likambo yango malembe tozali kokende na bi tokomi na passe glissante ngai no Kimbangisa yeba ndenge ya kotambola pamba te mibeko oyo kotambusa mokili mibeko oyo ekotambwisa moto moyindo moto en général ekouta bobele na kamba ngai na yo bongisa ezaleli ngai na yo bongisa evandeli bongisa elobeli bongisa esaleli Tata Nzambe bato bakobomana mpona koelela bokonzi mpona koelela mopepalada babosani ete Nzambe ya kotala Nzambe ya komona maso Tata Nzambe bato bakobomana mpona kowelela bokonzi mpona kowelela holo mpe palata babosani ete Nzambe ya kotala Nzambe ya komona maso Satana bongo yango masangana ya vino toko batamela wapinza mena biso basi makasi umalumu na luposolo indo toko kimela wapi Satana suabi
bakonyokwama babongola milokola biloko bizangi tina satana akobundisa biso abosani te tozali na nzambe na biso akomona bizangi tina satana akobundisa biso abosani te tozali na nzambe na biso akomona bizangi tina satana akobundisa biso abosani te tozali na nzambe na biso akomona Eli, pusala! Voilà, mawana monito uti kokoma molai o basileki kozala na yango kolongola mikili ya poto kokoma awa na kati ya Afrique précisément na République démocratique du Congo o ezali bongo na kati ya mboka efandi tata nzambe nkolo specta molimo santo biso wana tosili kokoma biso wana ti maboko ta mokonzi ya bule elongo na Serac centre de recherche d'art Kimbangu oyo solo bongo bazali na mabongisi solo ya likambo yango elongo na bango ya solo batata bamama ndenge ozali komona wapi epai tozwami mpona kokotisa bandeko na biso mpe komilengele na mobembo oyo ezali solo bongo kolanda voilà wana tozali komona yemei docteur Farzam asili kokoma na kati ya mabele ya bakoko bonsoir welcome vraiment merci bienvenue ok d'accord longo na ba partenaire bonsoir bon entrepreneur ba grand homme d'affaires ba personne qualifiée ba développeur ya ba pays ndebangwana basili kozoma elongo na bino miso pe matoi na biso za la témoin etala mingi mingi lenga makimbangu télévision etala mingi mingi esika wapi sangwa tamo konjo bule ezali ko panzana esika wapi de ko pesa maboko sanete tozali na nzambe na biso akomona
It is a very honor to be back in Congo, but this time in a special situation. I was invited with my delegation by His holy figure, Papa Simon, and he has invited us to both visit Congo, visit the New Jerusalem, meet with him in person, because on the level of mind and spirit, we are very connected. He knows that we have a program for changing and uplifting Africa. I call it the surprise rise of Congo and Africa. So this program, it is a game changer. You know, for 300 years, 500 years, Africa was kept low. Now it's time for Africa to soar, to go up. And Papa Simon knows that. He has inspiration. He's connected to the revelation. His ancestors know that. His system knows that. We have started a whole movement in Africa 1 year ago, and this movement has to catch, and therefore he's with us. I didn't meet him. I didn't talk to him, but I know him. He didn't meet me. He didn't talk to me, but he knows me. That is a very spiritual and special connectivity. Doesn't exist anywhere. This is a history, game-changing for the destinies of African continent. It's not about me. I'm not important. It is about 1.5 billion people of Africa. They have to rise in wealth, in dignity, from poverty to owning wealth, creating wealth. It's not about foreigners bringing things here. No, 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 no. It's about the domestic wealth generation. Create wealth in Africa, by Africa, for Africa, and for export. So it is game changer. The mind says, oh, we are bigger, bring us, bring us. No, 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 you are the source. You have it. You build and you export. So we have a message, and Papa Simon knows this, and his community knows this. And the nations will change because of this. When the two match, from the domestic to the global, with the right spirit, many things will happen. So I'm very much expecting to meet with him tomorrow. Thank you very much. And thank you for the nation, great nation of the Democratic Republic of the Congo. Thank you. Thank you. Voilà, Kimbangu Télévision, il est pratiquement 3 heures moins à Kinshasa, République démocratique du Congo, ou à Pied-Paï, Tolak-Sakibino, arrivé Bapaya, Tatamoli Monsonto, commandant l'aéroport international d'Njili, si vous comme à centre-ville, et si vous avez bango bazali solo bongo logé, nayango, toroken nabino, mola ite misope matoi nabino, et si la kaka bongo na menga Kimbangu Télévision, pour vous aller na continuité, ya mobembo et ba séjour et ba pa tamoli Monsonto lenge kani, yango ekoleke la kobomba sango oyo pona yote te ya mokili, l'aksana mokili était prophétie tata Kimbangu ezali ko latanda ezali ko s'accomplir moko sima ya moninga lelo oyo mabota bazali ko ya ko luka tata Simon Kimbangu kyanga nzambe kuna mboka ya nkamba pona solo bongo kokokisa likambo yango ngai na bino tokutani na bango ezali ko ya potota la olenge kane nzela ekolekela elongo na ba grand investisseur ba grand entrepreneur ba grand homme d'affaires oyo ba yei kokutana mokonzi ya lingomba mokonzi le patron de la 4e génération, le Paraclétos, Nzambia Mpungu Tulendo Yave, Bisnabino Tokokutana wana, maman Falon toujours au service de Eska Nzambia Mpungu Tulendo pour Yende, Mokonzi Emili Monabiso, Naba abonné Nyoso Menga Kimbangu Télévision, Bozala Malamu, Miso Nabiso Talingomba Ebule, pour Kunande Kimi Ekutaka, Tokutana Bango Zeliko ya Matondo Mingi.